Des bandes à London TV avec des Bruno original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. S'abonner na Dembanzo yo, Dembanzo London TV, ya de Bruno Genale, Nadia GB s'abonner. Ah, s'abonner. Nadia GB s'abonner. Salut, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi, votre Nadia GB, moi c'est Zabé, accompagné d'un grand artiste de notre pays, République démocratique du Congo. Je vous signale que nous sommes précisément à Kinshasa. C'est un grand de notre pays. Le théâtre, cette étoile, la limite, mais avant cela, je salue d'abord mon boss de Bruno original, je vous salue papa, je salue Laurent Fabrice qui est notre cordon, je salue ingénieur Manassé Bouita, je te salue de Best cette étoile, le grand caméraman, je te salue aussi, je salue une amie pas comme les autres, Patience Namouissi, Balobi Yvette et Yaya mon soyez le privé et personnel, je te salue. Je salue Joyce Ngabo, ma petite soeur de son Florence Wabidi. Je te salue aussi, il est là, il est très talentueux cet artiste et bientôt vous allez le découvrir dans mon plateau. Bonjour. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Ça va papa? Ah papa, ça fait longtemps que nous avons kala na monyo lelo. Oye ou bien nene ko ba kuto so mabantela oye? Vous êtes là? Mais vous sentez moi té, on dit vous avez Babi que Mikolo est comme Mikara, sans tenir au tout. Oui, vous n'êtes pas confiné. Ah, papa n'a autant que dernièrement la bande confinement. Confinement, caca. Voilà, je vous avais dit que je récite pour vous aujourd'hui un grand artiste de notre pays. Alors, papa, tu vas déjà pour la voix. Et bah, déjà, pile, vous n'avez pas été à la cour, bah, du théâtre. Papa, dis-nous d'abord, ça fait déjà combien de temps on nous joue les frères dans mon théâtre? Depuis 89, on va 39. Vraiment, on a Bobby H. Nanga, mais ce qui est sûr, papa a pas dit théâtre, tout ça vraiment, mais qui m'a cassé tout le long, à ce continuer dans le salon. C'est vrai, papa, mon salon où il y a théâtre, c'est comment un peu difficile. Mais, chose étonnante, tout le monde a eu partout. Si on a petit art dans YouTube, si on a petit coton dans mon lieu, dis-nous d'abord, c'est que les alarani, il va solliciter à partout. Merci la question. C'est que nous avons ça. Humble, papa Azalaka vraiment humble, il est pas payé, il est très sympa et ça la va bien. Mais papa c'est là, vous allez na façon dont on joue là haut et ça la rend automatique ou bien et ça dialecte la vie. Ouais, mon iro on est sur la France. C'est pour ça. On va faire un rôle ici. Donc il y a un ils en c'était depuis 89 qui nous a gardé aussi comme si vous devez ça qui nous a pris voilà c'est le monde artistique surtout le monde théâtral
bamakambo ezaka ebele depuis 89 ti lelo trentaine déjà d'année passée eza ebele tino badifficulté nini okutana nango na début ya mosala oyo mpo lelo vraiment bato basala yo confiance ke nde nakomi filme na nga oyo mpo epesa mpo ekanga makambo foko ya mbatasi yala nde ajou yango na début badifficulté nini okutana responsable ndako za ya presque eza pena makambo mwa mingi pour donc surtout na bacondition voilà badifficulté surtout ya bandako ezalaka mwa mingi mais est ce que okolance message moko tomona na bamboka mosusu ngo na gouvernement na bango asala eloko moko boye mpo na baartiste bakendaka kojoue bandako ezali tout ça mais biso oyo na Congo on dirait ezalaka remonte je sais pas ce qui ezalaka mais on dirait ezalaka mpenza te soki ezalaka oyebisi biso soki mpe ezalaka te olancer un peu message moko na gouvernement na biso bameka mpo otala ngamba gouvernement ayokaka mpe toza na cité te oyo biso koévolue mosala na biso tozosala mosala na biso na cité moko nazala lese na yebi biso nakotika bamoni uti totolobaka bape états-unis biso bakoti kuna baza à l'aise moto odérange bango aza te nini te na gouvernement fo na mawa na ye na bolingo na ye toyebi baprojet mo ezali ekokisa bakomado basala biso basite biso na batournage oke na cité wana naza à l'aise na osala mino tosili mosala donc message yango wana baministère ya culture ma achango kuna na kalpe na ye to na calendrier na ye vraiment ayebaka ke un jour fo basala biso cité mo tozala à l'aise tokanga bisika bato na badérangement mwana tikala makele moko bamikolo na biso ezala bayera masaka mwana tikala makele omoye lobolobe ebele zete po oza pai na bango osengi bango ya kosenga no eza pena mwa elengelenge pena te bakonza mboka un jour ata mpe biso teka bakoyo bazoya nsima koma baza na cité na bango aza lese pe mosala na ye kana projet petit peu soki aza un mois kuna ye kaka mais aza lese na cité na biso mais est ce que bosi bosorganisa nayebi ke na théâtre bozala mpe na baorganisation na bino bachef na bino bazalaka oyo bakambaka bino est ce que bosi bosorganisa moi 2, 3, 4, 5 personnes ke bolobi tozokende komona o ministre ya biso ya culture et art bomeka mpe kokotisa memo na bino mpo na susi na bino vraiment ezalaka na mo déjà mpe kokisi na memo oyo wana basungu baelombe linie wana bamemo koka na voilà bakonzi ya mboka na biso ekozala bien mingi soki botali mpe ngambo ya baartiste surtout baartiste neti bino boye soki botali baartiste na biso oyo ya minene ya mboka na biso boye bosaleli bango mpe mo eloko moko ya bien ekozala bien mingi alors préoccupation moko bato bazalaki nango fete yaya alebaki na procédure christi tomona mpo na bayoutube na banzotinga ebelebele est ce que na kinshasa mpe ozala na groupe moko oyo ojouaka mpe olekaka na télévision comme tel na milito ezaki mais ngai etamisi na lelo wana à l'époque encadrer bato eza chose d'abord eza na matirité oyo ya bango ayebisisa ye kokutana na bango bauti gauche wati esangani ekokokoma eloko moko ezalaka leta kala te mbati ezoya voilà eza na préoccupation moko ezodérange baartiste mosusu nayambaki artiste moko je peux pas citer les noms alobaki na ngai lelo makambo akengaka ti oyo elukeli bino baartiste baproblème ebele boyinami mpe ebele je vais d'abord vous poser la question est ce que donc bokendakindaka ti kuna espérons que yo kokendaka nasala zo déjà voilà donc bokendaka bakingaka ti wana ezaka na mutu moko boye nde asélectionnaka mpo artiste wana ayebisengaki mama olive na
organisation na ye batanga vraiment boye la biso papa Mbatasi ala boye la biso cette étoile boye la biso bijou sita mais ce qui kiti sikoyo et pas ya bino ba artiste bakomi kota la bilongi ote artiste ngana to lobana te artiste ngana to zo sala te lelo et créer ba problème ba rancune et belé na bino ba artiste qu'est-ce qui se passe yo er reçoit qui opportunité ya kokende kuna d'abord nani abenga ki yo po oya okende na kingakati kuna po yango ndezo pelisa moto pedi makambo yi balobi boluka songa mbeli esika musute pedi songa mbeli akomi awa bino nyonso bayi bosepelaka na leader na bino songa mbeli babi bo s'abonner na page YouTube na biso Dembanza London TV balobi veut dire Dembanza London TV yango nde makambo à part YouTube bo s'abonner lisusu na page Facebook na biso toujours Dembanza London TV ba page Facebook nyonso bazaya kolola balobi songa mbeli sa koti makambo tango na kota kama makambo boyebi ndenge mo ba visa kama ibele to saka ndenge to message comme d'habitude songa sa lobi page Facebook Dembanza London TV. Merci maman la question. J'espère que tout ça la maman regarde-lui. maman ça va la besoin de bien courage pour nous ça là qui va pas que aïe va maman il a voilà, préoccupation de ces alliés, papa Mbatasi ala balobi basali bino hôpital. Basali bino ba artiste et comédien hôpital. Alors, mais avec les artistes mosusu. Na posé une question. Alors, yé kuto ayo ki amuka kana lisolo, ayebi même pas ceux qui eza coexister. Ngana c'est non, ezo exister ba tchakote ceux qui bâti ceux qui vend comédien, ceux qui dit quelque chose bon pas bon. Yo lokolo za jeune, je mérite un jour na koyamba artiste moko ya mukolo ba papa na biso o baba na misala o bekala, to mekape ko soit éclaircissement na question ko ba abonné na biso ya Dembanza London TV. Baluka qui a fait éclaircissement la question est-ce que c'est vrai basale libino hôpitaux ou ceux qui le lobo beli bino na bana na bino bo banoke no ko soit ba soins médicaux kuna. Ouais, na bolo ba pesa na comme ça pour santé de l'homme dans nos aspects. Et on est venu la journée la façon de se scanner de la zone à la facilité moi et le voilà le moment de nous à la vie qui est pas le bien à la là qui n'a que c'est na hôpital nous allons donc mon les gens n'ont plus nous la pas nous ça va passer avant de la sélection ata bandine la ina bandika lelo basala ka pakula fufulu na ibo batipenga tete so nzo de patience que tout ça toujours la patience tout là la patience veut dire que nous ça na ngale yango na esenga ngo pa nzambe ba quoi na bénéficier nango na ba makambo to de sina de tam acteur comédien na bénéficier nango tout ça mais bazana bango précité bazana bango na calmement mais biso toyoka ki balobi ba comédien
santé exact gratuitement. On a évité. J'avais suivi président Elombe après ça qui communiquait mon que je salue déjà. Après ça qui communiquait mon boyalobi baloba qui ba microlo et artiste et artiste ne ba besoin de traitement gratuitement. Mais créer qui mon problème mon ko na rencontre mon ko pe boy. Na évité. Est-ce que vous avez informé na likambo wana? Non, non, ça n'a pas sujet formé. On a évité la discipline hôpital. On a besoin gratuitement. Gratuit na bana. Nous ya maman Olive fiche 7000 scanner sur 80 dollars. Pas que quand il a évité sur makambo ni côté ni sous wana pour les épimations ça c'est voilà, bandeko baladi nyonso bolanda Kademba dans notre TV. Toyambeli bino vraiment grand ya mboka na biso Congo. Il n'est pas connu seulement à Kinshasa, il est connu partout dans le monde. Papa Mbata c'est la dit d'abord tout fait. Comment on a eu les gens ici comment on a Mbata c'est rien qui n'est bien. Et vous avez une longue histoire comme ça, film mon proposé na central. Film ils a très propre très qui tout vraiment ils ont pas besoin de nena sur la mitagaye ça ça la mitagaye on a le papa mon équipe non on a eu temps pour la classe on a eu beaucoup on a passé de la théâtre vraiment quand on est mon amitié na Congo yo mo mto bi pesa Congo donc ce que comprendre bien au bandai théâtre kuna na mboka wana non les qu'on a bandit tala et bandit na yo mo la donc première image dans la salle il y a un mitanga pour la salle on a cette là m'a dit pendu bombo fina sans souci c'est tout la clinique où tu vas pénétrer dedans dans un Congo central à l'époque pas Congo la Mukambo va venir à Mbatassa le tout si vous jouez final ne vous bien sûr on Mbatassa Batasiala. Donc, comme on fait Tikala Kaka Bongo, vraiment, vous avez compris que un artiste est vraiment inné. Donc, Azo joué naïe, mais Combo et il est kabou parce qu'il a vécu quelque part dans la province. Moko ya Mboka na biso Congo. Donc, à ce pays-là qui tellement na Mboka ngo ya on peut Atikala la Congo. Alors, Papa Dino, quel est déjà plat préféré na Olinga Bolienne? D'abord, on a africain. Il y a quoi maté, on a la Pokama donc pour la canne, la Makimba, la Lucy, la Mapa. Mais pendant on a ce plan, on a Kondu Matésu, la Lucy. La Lia on a moins, mais la Poka on a la Fama Lia on a mis. Ah. Au Timo le Tabuka, nous on tient à moi pour le Pilan. Moi les Kaïbou les Angadi. Voilà, on a donné mon téléphone. Voilà, tu vas toujours te porter. Attends là hier. En tout cas, tu es là, tu es là, vous savez. Ça tout. La silence là, vous liamba mon abîme, il est bien. Oui, pas dans la Pondo Madesu. Ok, papa Alingarami et Golia Pondo Madesu. Alors, couleur préférée? En tout cas, na couleur nanga donc son na lati na se sentir couleur aux du tofu na ça pendant la couleur préférée peut-être pour nga mo bina ka muta ba couleur on a voulu battre que noir blanc auto rouge blanc auto nuité to moni o saleli ba couleur pe lelo lati ki to ko félicitations si couleur elamba ko la que ça na encore ça ka comme des couleurs mo ba la ni na on ka ba ko mo na ko ça ina ta na couleur mo ta ko na ni ya mo. D'accord, merci beaucoup. Les loups, ça les limbo alors depuis 89 les loups c'est belé mais nani après ça pour wana oyo mo fanda ki na ndako on dit non on ninga jouer en tout cas lobi penga soki na komi mbata c'est un moko yo na ko jouer pe boy même collègue équipe nani après ça s'il vous plaît tous s'abonner na Dembanza London TV na page YouTube na page Facebook. S'abonnez-vous. Dembanza London TV. Chance à voter la Rabango moi. On a été sur les barrages de PDG Londa. Bon, quand les lois comme les messieurs Pelé ou ça la malaba Nigeria, la Souvani, Bongo moi faut aller les Salamaka.
Siatula Mabi Pendo, dans ce souci, la décline à concours. Tout ça, les locaux, on a un spectacle de la mafia. Nous jouons la Siatula. On a ça dans la tête. Donc, les équipes fans n'aient d'abord. Donc, c'est un examen en coûtant un mouton. Tamba y Moussa Maramé, à Lumonji, à Yengiringi, les sécurités de l'autre. C'est un aboutant. Siatula, il y a un mal en fait dans la troupe. Pour Monica, la wana, Siatula va à tout comme si je vous avais appelé ma femme. Combien on a les Monica? Là, mon ébène qui est dans ma vie. Ah bon? Non, le rose à Cacola, elle est. Primeiro muda za kaona timu. Après jour la binga na kanyaka tout ça là. Ça pas mal de comment on a bien emmené. Ça la salle il y a beaucoup de personnes au Yibinga comment question na maloba. Donc depuis que vous bandez pas Siatula si lelo fidélité wana pour lelo to comme on ba théâtre lelo asalika 2 mois ote président na Zamabe asalika 6 mois ote ngapelo président mais yo et pas Siatula au longwete je sais pas au longwa ou bien ndenge nini mais depuis on salaka otangi biso ka mutu moko Siatula fidélité wana vraiment pour tout ça va reconnaître na makamba lelo so na mbatesa déjà ça on a mukili so ça ni kambo oyo batu bazomona pe batu bazosepela nango faut yeba ke sécurité voilà omichate ke bona ko Siatula na France mais lera yeki awa yebo kangama na makambo to yibi na mboka ti lelo Siatula alongwa ka Gombe ero wana kutu bakangi banzela babi muka ko bimatina ko mais Siatula longwa Gombe na face ya riche des eaux ayaka awa na lemba kovanda banda tongo ti aide le to ko nazo on a ça les scènes mona na minute oyo Siatula tamso ayaka ndena nda tamso Siatula ye na sondele ko mo bien donc ça ka tamso so de temps ni ba mirei ba ça ba mo ba ko ba ti wana de la ki donc na bana ni to Siatula ni ta ba ti na za kana mo makasi na yi na na Vous avez compris que la reconnaissance c'est très importante. 7 étoiles. Je te suis très reconnaissant. Donc on a mokini vraiment reconnaissance. Bon, on n'est pas la bisote. Lelo azastar munene ya mboko yo alekaka inaperçu te ce que aleki lelo lanzela bat ba opele lae bat ba openga e azoka ba appel ya partout dans le monde mais reconnaissance wana na source place à Outela c'est très important. Alors papa émission vraiment et comme Manasuka je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter et puis moi quelques dédicaces et que ça là bien hein. Vraiment comme ajouter comme ça merci kanayo ya bamera mitima mbuke baspera kintsala ba obe tantini mokoza na ye awa na lemba sala mambo c'est bien tantini obe biso pe topesi ombote ha bapasha baza ebele awa mibale donc tozala na zona bapasa na mibale mapasa na mibale te bana komona bango na sabon ko bataka toujours aussi babandaki déjà mibale faut poser la reconnaissance ha ponga na olukabino ha baza pena mwa mingi ebele bandeko bazali bana mboka ona tangi kombo te mama Jenny Kunde mama ona zomisana kosema bati na nga naza kobenga mokikole na batutu bazali koyasi ola caméraman na biso aboka vraiment tant mosusu lelo moma bakocontacte ngai na numéro na ngai ezala kaka 00243 998 18 70 29 998 18 70 29 donc
wana téléphone ezalaka 24 merci beaucoup vraiment papa Matasi na biso topesi yo merci vraiment oza munene ya mboka na biso Congo mais on dimi biso banadia oyo ya miki oyo totendre yo quand même micro na biso ya Dembanza London TV et sali biso bien makasi biso peut kozala toujours reconnaissante envers gentillesse na yo oyo et sali biso vraiment bien makasi là je salue encore mon boss de Bruno original papa na biso Matasi la auto le beloko moko ya très important la reconnaissance en tout cas Batunia sur Bokolande mission partout dans le monde. Reconnaissance c'est très important. Moutoumoussou ozala qui la difficulté à consommer lipa, il y a 200 francs. Moutasombe lio. Donc ce que comme une mesure, il y a consommer passé à mapa, qu'on na faible commencement, c'est très important. Alors, je salue encore mes frères. Dans le vie Nicolo, on a sa modéra na ba vrai nanga. Ceux qui ont vrai fêté, en tout cas, Luko Kota vraiment la liste ba vrai là, je salue encore le docteur Christelle Pembele, on a vrai nanga palais. Je salue Alice Kwabindi. Là, c'est ma sorte de sang. Alice Kwabindi, je te salue. 7 étoiles, je te suis très reconnaissant, mon petit de dedans. Yomoko Yebi, Joyce Ngabo, vrai. Je salue mes deux bébés d'amour. Je salue Yvette et Yaya Balobi. Vrai, Yvette et Yaya, mon soyez le privé et personnel. Chaleur, un artiste de mon pays. À Evranaï, à Kenya, on a chaleur, on a payé gros bisous place aux alliés. Artiste Nyos, tu as un bon canabiso. En tout cas, on a payé bino pe ma mode et belle place aux alliés parce que Moussala o est tambolaka et l'on a bino, on a payé bino vraiment mode. Ma masse boss nanga, boss de Bruno, on a payé bino ma mode, na lina boss na bino, boss de Bruno, le bagina payé sa bat master na Nyos, o ba cola, o ba kena ba poto ba kala ensemble, boss de Bruno, alinga rabino. Tellement makasi, je salue mes deux bébés d'amour, Samantha et Doxine. Maman vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, Nadia GP. Moi, c'est Nzambé. Je vous dis déjà au revoir. S'il vous plaît, tous s'abonner. Na Dembanza London TV. Na page YouTube. Na page Facebook. S'abonnez-vous. Dembanza London TV. Le Bruno original.